Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko lobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazunguka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre humble servante qui vient toujours devant vous pour décortiquer, analyser, voilà. En tout cas, bayenge, demande qu'on a vu sur un PV longo, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, voilà, shalom et belé. Bote belé na bonné na biso nyonso puis merci na o nyonso baza touché baso ko s'abonner s'abonner ebele bo aimer ba vidéo bo partager kotika ngo pona yo mokote partager ça la rabie bandi ko nga so boki bat bazo benga babila danoise tali kambolo baki tali kambo boye yo lobaki na biso boye la danoise opesinga mayele bandiko tango nga na lobby yo yambi vidéo nanga yo muto partager ce qui moi suis na zo sepela bénédiction ne ko ya pas la danoise te et ko ya pas na yo muto partager yangona ko garda kelo kwa kitoko te partager na pesi le sac au respect na ba chef coutumier na biso ba chef coutumier vraiment bilomo boye bitanto bali sarabana na biso bois kaka moi masangana se to lobaka bakoko ba mela bande konangai Tobo s'en a pété bandi comme ça, ba musulman, ba salam, voilà. Bisika bazali, bo boto, bo ndeko, na bandi comme ça, catholique, voilà. Et puis mbote na batu nyoso binzambi, toute tendance confondue, ba mbote. Bandi konanga, na ye, to solo la. Omoni photo na tche, na ebite soki YouTube ako rejetango, menga na tche nanga kaka. YouTube asalaka oya osala na chiango pona na la musa conscience abatu pona batu bebe bakomi kokosela batu makambo ba jeune fille bozo mona oyo bazongenga oyo ba jeune fille bazongenga oyo en tout cas photo solo la makambo oyo bien na oyo muso akufaki tokoya na holandisa ba video mikolo chela bino ba audio to chana une jeune fille oyo
o bozomona banzoto mbekomi maladi o avant na commenter boyoka na ba audio oyo bandeko na ye balobi boyoka. J'espère que koloba makasi pardon bozela ezosala mwa mindondo audio yo loba kaka pardon bozela namoni na système oyo kosimba te Karine Wadi na ebi pe kaka mada camarade na ngato ebi na ebi depuis kala mama atika manga camarade ngato di mama eloko ni depuis balbila kusi barbina kufi o teka ka biloko ba camarade bi mama tika ona zo bakuti ya mutamsika te na ba camarade na nga propre ba ndobe ngapso utuma pasa mama iget na lakso photo ne moi mwasi basali iget fo se méfier na bato se méfier ma camarade ba mabe ya Allez, viens boni. Pas bien. Ndeni dan. Omoni nini ba photo na tindeli na voice na tindeli yo mto ba camarade 1500. Zwa mayele. Mokile komi mutema mabe via. Mokile komi mutema mabe na tindeli o message ape na bouton. Bisa tindeli yo di deto a camarade na ngai. O camarade ya mwasa Jean Didier. Kanga tindenga amna o tindela ngoku te via. Oye mto ba camarade 1500. Camarade nende basali yebo. Tala mokili nde ko mabe. Oyebi omoyo moni barbi ndenga kena sama bele kwa ba camarade. Keba yo mtozo ba camarade 1500. Yo za ba camarade 1500. Na iso vérité. Ni batela. Mokili ko mabe. Nicolas Zoua bakomi ko boma bato. Nicolas Zoua bakomi ko boka bato ba malade. Nicolas Zoua bakomi ko boka bato ba mauvais sort. Tina bandako, ti partout ko bebisi la bato. Zwa maye na tindeli yango puto ndeta tindango na bina zo tindele via ngai kutu yo kuto yebi na ngai ngala za na muta caractère ngaso na moni côté simbite yo nde na zolo ba nonde ko na ngai yo nde ya malam to zanga na biso ya kolia to yo to solo la na biso malam to zanga ya kolia ke to lela e via tika longo na nzela ba camarade mokile ko mabe longo na nzela ba camarade pardon de ko na ngai longo na nzela ba camarade longo penza Yonde, osa tout terrain mokili mobimba na bombeli otandi ko na ngai. Yonde za ba camarade 1500 ba camarade. Yebi ngaku na za na muta ba caractère wana ti. Na lobi nde na yo. Tika longwa na nzela ba camarade, longwa na nzela ba camarade. Omoni siko tela oyo ya barbine mwende epandani internet mobile. Tala mususu lisusu yango. Tala nzota muntu nde ko. Zwa mayele. Voilà, bossi koyoka audio. Oh, j'espère que boyoki yango bien na yebite soki kotibia toye bakana mixage soki koti malamu. Bandeko bayok bazali ko kebisa batu balobi bokeba na ba camarade. Bokeba na ba camarade. Bino mo po boyebi tozoloba bokeba sikoyo batu bele bazo comprendre ngote. Tant boye sabino bokeba na ba camarade. Bato ebele bazo kima ba camarade. Okaka nga za suna vya ba camarade te. Nga za la ngaka ngai moko. Bandeko balobi bozongo na sens wana te. Ko kima ba camarade eza ko batela munoko. Ko batela munoko ko yeba eloko nini oko ko yebisa camarade. Na eloko nini ko yebisa camarade te. Parce que oyebi kati ya motema ya mutu te. Mutu nyonso tu alaksaka mutu kaka face ya bien, face caché na ye abombaka yango. Alors tango yo yebi mutu te, mutu akoya liboso na aolakisa o liboko na ye ya droite, ya gauche par exemple. Azo pesa o bisou, na liboko na droite atiene na sima boye. Yo kanti eza fantaisie, nzoka simi mbeli. Osalika erreur boyo kaka tchou. Bomoni ata Jésus te. Ata bateka Jésus yo moni camarade yango ya Jésus po ba 12 apôtres wana bazé ba camarade na ye Jésus pas ba camarade belé 12 ba 12 camarades na ye wana yo kanisi pona ni ya kiti ko epe ko yape alaxita bat na musikati alobi Jésus yango ye wana parce que tant bando otambola okomona okoyeba ka o mwana nzambe azali ka différent na bato mais camarade pena ko laxa Jésus que moi je t'aime bisous et
Pona siko na tango a siko soki eza mwana mobali apesi bizu ndenge wana bono nyonso aza pede mwana mobali aza pede tala ke pesa bizu bandeko kuna bajuif ezaka bongo te bajuif na baarabe bapesanaka babizu bana mibali bapesanaka babizu yango wana soki yo moni mwana mobali arabe bie bajuif bapesa babizu kokende loba te aza bapede bakobeta yo po bango basakanaka te bango bapesanaka babizu eza ndenge coutume na bango ya culture na bango mibali bakopesa mibali babizu yango bomoni Jésus baye bapesi ye bizu na mbunzu bazali bapede te apona camarade avant teka yo il faut kajole yo ti il faut lamba yo abandaka kokumiso yonde mère de mère yonde kaka yonde omona moto azokumisa ope mingi iloba azokumiselanga pe nini mpona oyo nyonso biloko nyonso mokili koleka sikoyo yabanda kokumisaka yo sala attention yeba alingeli yo bonheur ou bien alingeli yo malheur bino mo botala mwana mwasi babwakeli ye biloko yo camarade mutu abwakeli ye biloko boye na boye bandeko na nga toyebi bakamarade baza mabe faut kosala attention parce que problème mpe eza wana okoza mpe na camarade moko ka camarade moko wana asali yo mabe bandeko na nga camarade ka moko wana oza na ye wana mpe mutu asali yo ka mabe ozali mosu mpe oza na camarade te olekaka no mpe ka na nzela bosulu na bakishasa wana bamona kokaa ndenge olekanaka balobi ye mwa mosongo lofundwa eloko ni yango alakisaka akipaka bato te bazwi ka mbasu mpe babwakeli yo ka na nzela ozoleka oniati yango mpe mbasu ezwi yo eloko eleki nyonso kozala na bonzambe do otiki olamuki na ntongo otiki bana no na maboko ya nzambe otiki ndako no na maboko ya nzambe otiki mobali no na maboko ya nzambe mukambo nyonso kosala otiki na maboko ya nzambe ntango ozotika na maboko ya nzambe ozobanga mpe nzambe wana kosala mutu mabe te koyiba te kotonga moto te koyiba eloko ya mutu te badi commandement wana kaka bino mo boyebi oyo Jésus alobaki nyonso asangisi yango kaka na amour bandeko nanga osali yango apo bimi ata babwakeli yo mbasi okosote ntango mosusu mokolo yango komona vraimen ke nzambe azoloba nokobima na yo te bandeko ngai neti pana beta bino lisolo kaka samedi ifai nakutana na mutu me nayoka mpenza Saint-Esprit ezobanga kobima na yo te kende na yo na magasin mpo na ndolinga nakende na magasin moko nake echange barido moko nasombaki mosu eza molai mosu ezali mokuse ekoki na chambre na nga te Saint-Esprit ezobanga kende yo na magasin na wana kende ochange barido na yo ya kobongisa no chambre na yo nga nalobi nasi napesa rendez-vous pa mutu aomonanga kaka nalingaka te nzambe alobi na ndenge nyonso nga teti bandeko malgré nasambeli na oyoka mpe voi Saint-Esprit nga wana bongama bongama nayebisi bino na bongama na bongama nde bomona nga te bongama natali mpe horaire na internet boye epesi nga mpe kozwa train boke boye nakoma kaka na gare nazwi na nga mpe metro nga apres kaka 3 kaka stop boye balobi o metro ezosuka ka awa esala nango te oyo alingi soit azwi taxi ou bien ozwi babus mpona okende esika nsoko nazwi babus nakosa ata 3 heures du temps na nzela te ngai abi omoni nzambe azoloba na ngai nafanda na ngai naye kolekisa aire na ngai ou bien na meso namemaki ata barido na ngai mbe naleki na ngai na magasin omoni parce que Saint-Esprit alobaka alakisaka biso na basigne okoyoka mwa bakilo so babwakelaki yo mbasu sikoyo so par exemple kota ngo nalingai nakende par exemple batiela nga mbasu bazwanga te nzoto kilo nzambe patini bametro mpe katani donc mbasu yango mpe sili do bozwi nga mpe te donc eza bongo fo kosambelaka so ozosambela okanga baporte ya malédiction okanga baporte ya bénédiction ofungola parce que ntango tosambela bamosu babaka nakangi baporte bandeko okangi baporte nini oya kokanga baporte nyonso ya vie na ya malédiction okangi ya bénédiction okangi okaka vi noyo koma nango kaka bongo o nzambe ango asalaka na ye te nga nalobaka tushu nakanga baporte te nzambe alingaka otanga eloko na kombo nango oyebisi ye nakangi baporte ya malédiction nafungoli baporte ya bénédiction
Sikoyo ba camarade ekomi kaka batu ba komi ko bomba mape na sima ba camarade. Bande ko eza isengo te. Badu ba komi ko bomba na sima ba camarade. Ça c'est quoi ça? Batu mususu bo mona lemsu mwana mwasi oyo. Et tozo pesa ba supposition. Et cause la pa kenda ko simba na ekisi. Ou bien bimine pe na mobali ya batu ba bwakeli ye maladi bandeko. Mais pour ko bomba na bokomo ko c'est la kaka ba camarade tina batu ba roza bandolobisa su mutute. Mokili komi kaka miki pe mi konte okoi pe na nzela oleki muta lokotio pa zate. Pona bozo bangi sape batu. Koza na ba camarade eza mabete, mutu pa koza na ba camarade elekite parce que même nzamba lobi tout excès nuit. Tout excès mobulu, tout excès mabe. Donc et le connu se faut la vraiment faut na ba camarade, moi mouké, moi ami, moi nini, mais na toute chose ton ami c'est Dieu. Camarade ko betele ma solo na ote. Po eloko yozo mona mabe camarade wa mona malam. Eloko yozo mona malam camarade wa mona donc oyebite. Eloko ni camarade no ligara oyebisa ote. Donc zoka bloko ka terre à terre. Et moi posa na mbongo na oboy camarade aye naza problème déficit nga boy ko déficit été. Yebise mamanga pe kut na zana ngote ki ça c'est bengi ngai bomba mbongo na oba tala mo boy balobi toute vérité n'est pas bonne à dire. Eza na ngope li sumuté ozo mi batela. Ozo mi batela ko mi pese o pese ka mbongo boy yazaka na ba mbongo boy na boy nzoka nda eko defa o aider abandi su ko jalouser. Onde ndi to sala ke sika boko biso so to ba fille de chambre ndenge nini yazana ba million na ndaku na mais yo o bambongo nozo ke so ba bilamba na yo cher ya la tara na bilamba na ya somba so na wapi soki na wenze yanga zana bambongo na ye oyepe o défi o bandi su ko jalouser et comme sous problème yango na foko zana mayele mais bino pe bato bo ke simba ba kisi ba odwe bimi ngana rotela bino na obeta ngo deuxième partie mwana mwasi moka kufia wa eningi sibo kilio camarade ya chelie poison ba diaboliser camarade ya bato camarade wana lobby odwe bimi bazoke ko simba ba kisi ba fio na kisasa bomona mutu azo ngenga bote tala ye pembe nzoka ndega msola ndeli ba photo na bomwana zaka mwindu batu balobi o choko nzoka choko te asimbi ba kisi ya ba sirene ya ba suki ba suku ba za sirene te ba msubo bomona boy kaka ba okay même na ba église mususo okozwa bote même ya soleil ya ange ya soleil okozwa beauté parce que ba ange du diable baza ozu ba beauté na bango kaka o madame Jacqueline ozu beauté na e o gege ozu beauté na e alo badi ko ngenga mibali bakomi ko linga na Angola ndenge za wana ngai na nièce na ngalobi alipsinga na Angola bazala ba rouge à lèvres basomba ngona monde ténèbres o cheka na mnoko boy mama mibali nyoso bazaka na besoin ba ka kopesa o beige so ba benga ngo soki beige soki balobaka ni bes na mnoko na bango soki beige vraiment bazo simba bakisi bandeko kisi ekomi lokwe likambo nini yaya tango ekosalo ba retour allez nanda kuna mne komi ba camarade babwakeli kisi lokuta nzoka ye moka kei ko bima na mobali ya bato okay ile msuko yiba biloko batu ba msu mo yibi otamba na muninga boy asibisio sakame yo wana fungwa sakame yiba onzo ndoke yibo yibi problème mususo simbi sakame muninga boy bandeko kende ko fungwa sakama batu nzoka mwa mwashana zanga na ndeke na ena kati ndeka bata pumbwe tamka ndeka pumbwe mwa mwasa zuli boma ndeka kei ya pumbwe popo kei na e abi etalinga ite nzoka nde ayebaki ke nganga yebisaki yo tambolaka na sakame simbi sakaka ngo bato oya kozala moyibi afungoli ndeka pumbwe nde ye wana makamyo se kozwa ye il faut que ça pas attention
Au moins, na bamsubu azotama na nzela simbi yo bien camarade ya simba bat. Kolinga te ba simba kona nzoto. Banganga msubu azaka alobi alekende so komi na nzela beta mutumbata simba camarade no a purifier malédiction nyoso nganga na nzoto na yo. Yo bozomona bamusubu okeba oh camarade abwakeli bakisi. Ye moka keluka bakisi batu na Congo vitesse deleki. Même na poto bana basi vitesse. Ebele basundoli poto bazongi na Kinshasa kuna. Oh bazoke no luka misala. Oh ba ale misala na yo kajoke no luka ngoka boy. Yo nani yango ba ke koto na gouvernement, yo ka gouvernement Congo koti ka boy, maboko kaka propre. Ah, botika biso. Botika biso soko zandoki ya butute, ozandoki ya moyo kotaka ba maison. Pono koma nesika wana, oh bala batu yoso bazo kita Congo wana. Botika biloka pamba wana. Bila bokanisa isoki pe ezaki Congo wana penza zaki bakisi te. Biso pe to amayele to na mutu Mais biso pe to ko kita pe to sali pe makambo pe sali. Mais okende yo ka boy maboko mibale, o koma do bomo lo kwa ngungi Poison o poison. Mbasu o mbasu. Mpese o mpese. Congolais to tika motema moko na yebite basala biso ndenge nini peuple congolais. Est-ce que to zalaka bana nzambe ou bien to zalaka bana diabolo? Parce que na biso ba congolais bolamu eza muke kaka 20% bolamu. 80% kaka ya motema mabe. Ba kombo nyoso baloba jalousie congolais. Moyibi congolais. Impédicité congolais. Bandeko na ngai to change to ça l'effort na bana na biso. Makambo biso to suite to pesa bana biso ba bimana. Mais telle génération bana aussi o bazo bela oyo moi so bozo mwana photo nzoto comme batashi. Bile bo kanza zana ageni so bo tale bo kero tourner pe boyo kaka 23 ans. Mais presa ndenge wana biso na 23 ans to aki to ana bana na kacha ndaku ba okatelo lipa. Non. Siko ye wana ba foto komi camarade. Bo ngai photo landaka ba vi na bino. So bo poster ba photo na bino boye bo kosela ba camarade makambo. Fo ba talela o bandi ko tambola ndenge ni. O zalaki na banani. Po ele mso ke o simbi na o ba kisi kande na o loba. Alo ye libiso camarade. Si oya kufi awa, tomeli pema, camarade lobby, na otela bino, na nini, na suite. En tout cas, ba mama, ba papa, ba ndeko, ba o bazali mokili mobimba, o ba koyoka mgonga la danoise, tomi lengene malamu, tomi batela, toboite, kufa quand même, na kimia maladie moko ye o eza imprévu yo o souhaita na mokilité bon ce que ye eza nzoto mais kaka boyo moko la mukina tongo o sukoli pe bien o zui rendez-vous na marabout o zui rendez-vous na sukina nan surtout obo toke na voyager na ke na Cotonou na ke na Lomé na ke wapi na ke suki wapi okezo bakisi yo moko o ye na ngope kudu ti oye nango ozupe ozui na yo pe ko obali pe ko utiliser obali ko pakola na nzoto ba ko pesa bino ba mai ba parfait pendant ko pomper allez lobi nzoto bandi ko pola yo après et comme yo ka ba camarade ti oya ko zanga na batu na mukili oyo komi kaka vimu me komi kaka camarade na bambisi neti gayo na ba aquarium bambisi na ndako nde bakomba camarade balobaka boti komonisa batu pasi ko botala pe banzela botambola bosambela pe ya solo ya bosolo nga soko yata ndenge nyo obwakeli nga mbasu ekozwa nga te bande onayebisa bino verité nga pende kozwa nga te ezwa nga te nga vona pesa mino témoignage boye bika boza se sous le baoba siko na pesa bino témoignage na nga moko boye
boyo kango ta mususu bato mibale to misato esunga bango se asula baoba bino mo boyebi mwa kopo ti café mwa jus vin blanc vin rouge to mela bo mela vraiment bo relaxer siko boyo ka mwa témoignage moko muke témoignage bandeko nga moko na beta bino lisolo ya ngai tango na zwi nano bate na zwi tozwi ide biso nyonso famille mobimba yanga babi ok tosepeli bon bana nga miso ya mikolo bango babi bazali na bauniversité biso totikali na biso na Danemark mais biso tozwi sikoyo biso bamikolo papa mama bana mike basepeli toya na biso na kovanda awa na Londres bandeko boyebi nini ndeko moko boya famille na nga kaka ndeko moko kaka aye alobi ote ngai na loteli bino mabe soki pe na loti soki pe na moni mabe mboka wana so bokei en tout cas kozala bien te ozo riske na moni ke na mboka wana baobwakelo mbasu balobi na nga bangabi ngai baobwakela mobali te baobwakela nde mwasi ngai mbasu ngabi babwakela nga mbasu pwane nga aza likamu na mutu te ngai nde nazaka bonayebi ke makila ya Yesu Kristo de Nazareth biso bato précisaka bien mpona ba Yesu baza ebele siko biso bato précisaka makila oyo ya Yesu Kristo de Nazareth eso surabonde na kati na vi na ngai na kati na ndaku na bana na nga mbasu wane kozwa ngati nayebi yango mpe te naoke mpe na mboka naza mpe na kamaradi kuna te loko te kaka moto abwakeli yoka mbasu boye naboyi yango nalobi naboyi profesi wana elaki mpe profesi te elaka moto bo bafamille so balingai na ya te koto oyo so mpe nini so mpe nini naboyi yango mpenza ti mpe nabi ok si c'est comme ça nabatela siko munoko noloba lisusu teke na olongwa nakangi munoko nalobi dati nalongwe te nakangi Facebook nanga nakanga Facebook nanga 3 ans bandeko nanga na changer ba numéro de téléphone na zui ba tout nyonso moi ezali ba camarade penza na zala nanga ya bango te na kosa bino te je n'ai pas d'amis mais bon ba connaissance kana za na bango nakangi bango nyonso ba phone na neutraliser donc ba phone famille nanga propre na bloquer bango nyonso nalobi na boy conseil no yoka ka nzambe nanga biso toki bandeko tobima bongo bato bayebi te loko te Facebook te loko te na vanda na ngai ya na vanda na ngai ye bato bakoma koluka bunga ya kenda wapi ya kenda na bunga jour mususu nazolanda télé bandeko na ngai omoni nzambe alobaka même na nzela ba YouTube oyo na nzela ba prière bozomona na ba TV Dieu peut te parler nga balobela nga na nzela TV na kobosa na TV wana banda obenga ngo Olive TV ezaki awa na Londres awa ekangama na vani bona bandi kolinga chaîne ngo moye te soki parce que biso ok ba église bo ok kutaka ba problème to koma biso mo ba prière olandi na mwana chaîne bandi ko na landi chaîne wana Olive TV wana ba pasteur banda olika modèle na modèle pasteur mobo ya Ghana azoleka na batu bazobenga ba prière ba nini nozokaka na kati na ngai kaka ezoba na ka benga no kaka lobo benga kaka benga ngaza na ngala bitida obenga ba pasteur boyité na bandi ko na ngai lo mozo mangaka na benga na zwi pe na téléphone na ngai na zwi na formé na bengi pona ko kota na ba yambo ba ezara matata mengale ka motema lobi benga tonka na posa benga na benga ka boy pa ba yambinga oye ke tonka ba yambinga boy bande kuna ngai na yokika pasa bando banga mama nazomona yo zana mutu pembeni na yo vandi na mutu ngalobi bande kuna biyo bomoni ba profeto bazaka lokuta nzambe mutu nini ngana vandi na mutu ngabi papa na mutu te encore bino mo boyebi kala danoise na moi muno makasi nabi papa bandi bien te nako benga ka bandi ko sanga bonga na tie vraiment esprit na ngai penga lobi na benga abi mama ozana mutu ngabi na mutu te bandi kwa tangelinga komba mutu nga na yebi très bien moi na pesa bino relation nga na ye tozana ye
ezate pona ko éviter ba problème na mukili. Bande ko na bio abi alanda kayo bisika nyonso zalaka. Yango na moko monaka ozo discuter na mobali no nyonso poni yo kabela kangate poni yo kabomala so na kabela ondenge nini mwaso mbatonda kate ozo mituna opesinga nini nzoka mobali aza kopesa mbongo na mutu mususu yazo mona kazo pesa ngai ngana zo zwa te nzoka mutu wana mutazwaka me mobali pena zo mona ka apesi ngai bande ko mukilo za makambo bande ngana zoloba toko discuter na papa wa ndenge ni yo linga kokabate za nini alobi na kabate na pesa ko ngana zo mona ngote nzoka nazaka na mutu ye mutu wana après singa bio ebini ba saleli yo complot mutu wana pe kaka ye kaka muta yebisaka ngake ba obokela ngambasu abi ba saleli yo complot ba bokela ombasu ngabi nano bi pasteur suko ombasu ango bandeko abi mama yo ndengo zana to sambelo lobo ete yaka komona biso ngabi tetete makamba boye batika ngo te bande ko nazwa tike église ngo musika na kenda tikuna premier jour d'accueil to sambeli normal eloko te basolo ba benga pete basenga délivrance te deuxième jour na kenda ndabandi ko kende na ngape kamwa posa pe église ngo pe koti ya bagana yena comme ngape ko sepela na bandi nga ko kende na moka mukomsubo e pa ba benginga mama ya kaliboso bandi ko sambela balobi ba bandeli suma ngamba mbasu balobi mbasu ezo zonga place uti bandeko bozo mona bandeko msoto tika na ba Afrique na ba Congo fo bo priya ka bakoti no mbasu na musika muto bazo ba rotine na mbasu azana Congo bandeko azawate mais oyo suka bandolo bananga ba robokelo mbasu collaboratrice na bandeko mokilo eza na problème bazongi sa mbasu esike uta tango nga nazozonga na ndako na tongo yango ba benga nga yebiki nganzi mbasu mwa ete nga mona mitika na binzambe asala kabandeko nanga to tambo na kobanga nzambe sozo tambo na kobanga nzambe bandeko nanga sante mati nzamba ko épargne na makambo ebele même ata ba camarade bani basalo mabe bozwa yo te tinengo mona pe bakabatu musube ba camarade camarade asali mabe azue parce que ye moko pana e porti eza ko fungama aza muta ba prière te aza muta ko finga yango bandeko na ngai ata bino batu bochaka ba commentaire bo finga ka te bozo fungula ba porte na ba vie na bino ya kotala ka bo soko sepeli na yo te na makamulada na zazoloba ozapenga yo kei na yo soko sepeli te obi ozala osepeli na makamuna lobi te bien na kosi ou bien boye sala nini okomi avec respect obi ala danoise en tout cas si te pe likambo yo baloba yango bongo te likambo eza boye la danoise na sepeli te mbala sima boye na boye yo koyaka ko bandi ko loba ele vanda na yo zolekisa ki pe bana na ki te dike ngada ki pa bana ngati po na sala musalo na batu biso to sala vantar na bana te bana baza bana bénédiction eza nzambe yo ko sala vantar na bana ya makambo ni. Est-ce que vraiment mutu azana bana na kipe bana ngate ka pona koloba ngo toloba combien de minutes ceux qui 30 minutes on a lobby na bino ne 30 minutes yango ne bana na ko kipe bana pe bana na 5 siko kipe ba banda tongo na kipe bango so na 30 minutes 45 minutes to solo liboy mabengo eza wapi bandeko tika bosakana na vite bana basi botika bakisi po botika ko kosela ka ba camarade camarade abwa kelinga na bino ba camarade bozo bwakela baninga bakisi boye bake un jour boko futango même bana na bino bako futango oko comprendre oyo za bien balobi na bible bato baliaki ba manga minu na bango bayoka ngai te batu bayoka ngai bano bango babota eza na bible nga na pesa bino ba loba makam 100 verset yo mo ke luka verset mais eza na bible babi bato balie ba manga minu na bango baza bien mais bana babota minu ngai yo zo bokela baninga bakisi
yo za bien baninga ba poli nzoto mais yo zo bateke bana yo ko bota babandi ko pola banzoto wala yo so komi olembi obando tala sko bana no bazo pola banzoto nde place ko regretter to tika bamba osala na mabe mokili oyo nzambe apesa mutu nyonso azane bien biso kutu bandeke ba soso yo so mona ba soso abwakeli muninga na mbasu yo so mona ntaba abwakeli muninga na mbasu ou bien maladi ya mpese ntaba abwakeli ye bango bakulu bana cerveau te o baza so na cerveau ba raisonner te baseka biso babitala bato baloba baza mayele bango baloba baza mayele tala basoso baseka biso tala basoso baloba kaka bazo seka biso babitala baloba ko biso tozanga baza toya bazo katakata biso mitu metala bango baoboka na bambasu te bazo nyokwa baosa bango bezanga tina bozomona donc tosala attention na mokili. Bon, bandeko nanga vraiment, c'était juste ça. Binomo bomoni tala ndeko moi ça poli. Bon, boyoki ba audio outi na ba camarade na e. Bon, bango balobi ba camarade. Mais biso tokolo ba pe na ba camarade ba msupe bango moko pour conclure. Vraiment botika la malamu, botala toujours sous les baobas et la danoise, bo s'abonner et pénal sous les baobas live together. Et ça vraiment chaîne bon s'abonner au Kotikuno Betty sous les baobas live together au s'abonner ce abonné ba commis plus de 100 to bandi be mission ya bien bande konanga na ozela bon s'abonner belé vraiment pilonyo so bolinganga bon s'abonner pe kuna ce que commis ka plus de 100 kuna ce que to bando pesa ba conseil oya ba etali libala bosembo et to no sape ba concours to poser ba question ba to ba répondre o bazui to tini ba cadeau et ça penza elo moya kitoko pona bande onanga photo sepela vie ezakaka moko botika la malamu to kutani na prochaine vidéo ba love bye.